Capage TV. Capage TV. Ouais, les bandes, on a un salut, père, t'as pas? Y'a pas ma. Est-ce que pote, bimina, il t'a mal roi du toutou? Oh, Kenda! Eh, bimi? Ok. Tu as le TV et Indi. Garde. Ben, on a un pimbini. Ok. Il y a un salaire à Miki. T'as pas ché? Na Koufia. Est-ce que a une mission? Na boire que botala. Pose à commencer à monter à ma casse. Oh, les laines, tu fais nani. Nanelate. Ah, Bonico. Y'a tout moi sur les latés. Alors, bah, nos crétins là. Na bêta qui tourne, on de voyage, na poto. Na ko comprendre que na ça qui est réel, fait que na somba des terrains na kisa ça. Bon, Kenda Mai. Oui. Na regrette na biso poste. Oloba. Na loba na pesa conseil. Na wela okende kana mona poto. En couleur. Maman na ngai. Na kanisa budget na mutiro kwa ndoto maman na seku. Bon mengo kenda wapi. Ko sale loko na pressa ko se pesa batute. Ah. Soko yo kinga original. OK. Sale loko calcul ndoto zo mema loko zo tonga ndako na motema. Ngana tonga nga koma lo atana misata 4 pa na tambola. Il faut na checker ana zo kende boni sanga mo keza nini. OK. Na bimeli nini na keli nini pesa nini. Boya. Rendez-vous sanga mutuna makolo ba fecha bibamba ko kende te ba kendo biso lokoso pa pamba. Oh bomba mengi sanga na komela masanga na lesi na koti malewa. Na ko lambisa pla 10 000 francs na meli de bouteille na zu kilo na ndako ya ngambo ko sa na kendo fa na kicha feti pona ko lia na telenga ngo mutu batandia na minda wa lokwa moyibi menana na lo bana polele ko zala mutambongo eza lokoso na moyibi Tika boy batambongo baka na suscité yo mwana mwana mutambongo na famille mutambongo balela balela ko mona sanga mutambongo akufi babamba na se balela jamais otiki de abidje otaki biso kakata ngo zala kisima nzela kende biso toteka et ben batambongo zaka ko ndima na français oui je savais mes condoléances désolé lela batambongo na lo bana yo mama et ben mutambongo balela kete bakenduwe bagado bakengela ka compagnie so ngote madame minute le cas on bi ma membre famille awa on va chaoka le cas na moni voiture manèvre na ndimi na ngana musala po na moni condition mikolo sa moto mawato na ebisio na ba droit pine obandi lombongo na ebisio ma sécurité soko sobi ya ngo ele ki ba voiture zo kuna na ba tika ko ye benza base la bonne consommation moins suka na moto dance basi na bibai mutu tutaka no za mtani pesa na kaja ya République démocratique du Congo asa unique asa plus que ma province nyos yo mwana mama zo ka koba zo moto cascol bunda na moka ka 6 mois c'est la mariage que les activités pas un moto oui comme solo ya koyo il faut na moni mutu na cascol na kisasa tena kwa matamoto et comme ça ngate ko français là tani ko bandiwa basi na bibai tout à repousser. Facilité. Facilité. Et puis Dora. Vraiment il est kelinga. Na mona na moto et flatenga. Ko batanelo na tiki makamae na comme na moto. Et puis moto ni cascol. Au place au Canada des Chinois. Jeune garçon qui kokola. Tika makapa gauche droite. Oh côté boulot ya boule. Pour moi te bon biso te moto ya boule. Et puis nous moni amour. Et ça na modèle pour sachet internet. Tika ko. Oh to ça va moto yo kanga. Et ça na 3 pinets. Mais 2 pinets. En plus là aussi qu'elle na 4 capitale. Et ça na croisement qui boga ça. Na balulu. Numéro combien? 33. Voici na prix à bien. Et simbi na yo gars. En tout cas tout yo. OK. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Cassie Boutique vous propose un large choix de vêtements et accessoires de mode très tendance pour vos différentes occasions telles que mariage, soirée de gala, anniversaire ou encore pour vos rendez-vous d'affaires. Vous êtes intéressé par nos articles ou vous désirez passer commande? Contactez-nous en nous écrivant tout simplement sur nos différentes pages Instagram, Facebook ou bien plus encore en nous envoyant un mail sur cassiboutique@gmail.com. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, chaussures, perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capache Télévision, merci et bienvenue à Bino Nyonso Baoneso Lingarabiso. En tout cas, Nzambe Apambola Bino, bon anniversaire na gars congolaise, garçon ou fille. Merci na réseau sans fil, on a partagé rapidement l'émission. Tonton Era, on a manqué biso, mais merci en tout cas. Na banalise qui te retrouve à la moitié ça la biso vraiment bien. Baoneso va soutenir la biso, tout ça na pasta. Batebele balobi Capache TV en tout cas, yo na chaîne na bato qui ndaka bazoya. Tout le monde il était bato nyonso ba informer pasta qualité aye, tout na pas pasta question. Mais bato balobi ndenge ni pe pasta yo na kenda ki azongi se Capache TV za la yombo. Na éviter pasta koloba nini. Tozoa ina inspiration à lelo pour passer à batou et comment esengo ya batu misusu esengo ya batu misusu passer à batu misusu passe ta bonne bien habillé hein. Merci lelo pena on dirait où tu es à Ukraine lobi ozongi lelo très cher comme on dit là déjà avant de voyager au Yebi nzamba sala grâce vraiment nga ici mba depuis Kinshasa souka nga depuis Kinshasa Dieu bon vraiment depuis Fota là mboka moko sans appui. Est-ce que oyebi ke na ebité soki bapuyaka yo jamais ngai na Congo Capache ata mukiete papa na puyama na mutu te o batilika nga na pela rien na luka nzela nga moko nzamba sala lipebi ebima na koma bagarre nanga lobani Capache ndengo za wana garder bande toujours on a garder bande tole peut-être ça matin moko esungaka mukili mobimba oui vraiment et là on se pelaka ka merci na baoyo batrem senga na kitamo magasin vraiment nangaki na boya mais et pourquoi ba pienga même ta cravate ko kabeloté sika boy na lo ba clair batrem so na kitamo batrem senga na kitamo ngana kiteki na kitamo magasin OK na ke na somba so yelo ni na hotel so station OK na obima so yelo ni bena frene na bosana kina somba elo mo bena somba na ibitelo na ndo somba na oyeba Capache ba yabwe na buda
Tu sais le roi, moi, Jarre. Jarre, il y a que Ouambourie, man, apprécié. Naibisio, quand on a ma sonne, on va y avoir. On va que Toli a pété. Et ça va batugnos. Si. Bato Mabé. Le bato Mabé, tout le monde a sous-estimé. Ma papa Tricot et Lemba. Baye Batondi. Moi, solo, retourne à ma question. Les bateaux bateau la pété. Tant que tu as labouré et boti batunsi sur la camion batelema. Si tu as poussé un nana, je pas. Et pas quoi, ma bonta. Non, il y a ça va, hein? Capache, non, qui va tenter de se battre dans le jeep à Binanga. Papa n'a qu'une église, mon sunginga. Yango. Si tu as bon. Non, il va nous clair. Na kuta na muta kicha habité vraiment batika yo yango kaba na mo kwa masenga na sesi kriti na che offrande ba hero ni na lo bana yo na comprendre zamba mala kapashi na bisi yo base ou me la merci à toi kitoko ozo comprendre kapashi na jeb sa yo tole pete zo vimba lo kwa le vir pete tant toté aka ndo rekendera pa ba te fanda que ça et ça la ka Kapashi na fandi bwe na te mutazo tunanga okufeli nini yo moko zaka témoin na bandal o mutasombe nga pinen ya malonga na ko mona sikoyo lo jour wana na lo bano clair tant na lobi na yo Kapashi na bano témoignage nzamba zo luku vraiment na miye bakate na lo bakake na miye bakate nzamba sali pezo sala amen. Je suis contact qui est sérieux, malgré tout, on a kenda donc côté on a 5 6 oui binga binga pona kende vraiment dans qui fait ya de la République au bengalinga ni c'est ça na na clair pona yebi ke boulot na ngati na banda sans puits si nde sana sala lipa nanga mutokyo batu ba reconnaître ngande ba sala lipa Kapashi na peso conseil bitambola mwanzo tozaki nango kobeta beta ba porte ndeko nanga soko sali bete tika na bwaka zanga nyonso tika na honneur OK pour un lobby boy tazolanda papa quand on ba ine bandela passe ya baninga esengo ba misu ya misusu oyebi to sepelaka na passe ya muninga te OK ndeko na alba no clair tazolanda papa Kapashi linga batu nyonso bazo ata yo zuite po ata ba okanisa te mais par ya bato linga ko sunga bango bazo bango a charge OK soki yo que baninga likunya bazwa te tango pante ko ya yo moko zui charge to mona yo bonga biso te comme c'est biso danger to ina yo ebele to comme le peu danger na quartier bien j'ai auto ko ba compagnie to landi yo lelo na remarqué na vite oza landanga bien na olanda pasta Kapashi vie za calcul ko sale loko na pressa ko se pesa batute soko yo kinga original OK sale loko calcul ando te zo mema loko zo tonga ndako na motema ngana tonga nga koma lo atana misata 4 pa na tambola il faut na checker ana zo kende bonisi ngamo ke zani nini na bimeli nini na keli nini pesa nini il faut ça nzela ni so fait un avantage alo bana yo soko yo kinga original OK même utabi misaka kana beta turu ba mona na quartier anima ko certifier essence na kebula te na ketala ndeko te na beti turu ka na donation be essence pour na certifier lo ngina ba mona ke na peka ka ok ne bikenda ke no ndrazo luka batnyo zo tourner ka po batnyo so tuba yebi ba mona tuna batami tuka solo so ka che essence pas bimé boule zo ça retour tambusa nzoto boye OK dépend na zo bima essence c'est moi na classe uniforme chic à venir à lobby na ko bima ka tena bima na ke ne bitambola tamba mo na peso conseil boya rendez-vous sanga mutuna makolo ba fecha bibamba ko kende te ba kendo biso lokoso pamba o bomba mengi sanga na komela masanga na lesi na koti malewa na ko lambisa pla 10000 francs na melide bouteille na zu kilo na ndako ya ngambo ko sa na kendo fa na kicha feti pona ko lia na telenga ngo mutu batandie na minda wa lokwa moyibi menana na lo bano polele fete bele sambusa ba sambusa ozo kama boye na ye wapi pourquoi pas une invitation bah tant pas sur hôtel tina te ba solo kana ba masanga ba pona ba mesa donc on bilo kwa ngana invita donc on appelle ça conseil 2022 ndeko nanga checker na zolo bango na beta ki tour on kende voyage na poto na ko comprendre que na saki erreur fa kina somba de terrain ngana kisa sa mbonga ke na mai oui na regrette na biso posta loba na pesa conseil na wela okende kana mona poto en couleur mama na ngai na kanisa budget na mutiro kwa ndoto mama na seku bomengo kenda wapi tala ebele ko ya bongo mama bande ba démarche nani mama na tuni kama na so bande ko yo banga na kata pineto boka to sa ta crash
tokweya mpo barambourse biso tala nasekina ebele wapi wana yo kotindelaka kaposhi tala nake na poto mama nzokande nyonso video yango moni tika tala aposa likambo contrôle Kapash, je te dis avec kolanda lokumu ya misu ndenge ekosaka biso te ebomba badega so oza maîtrise okopanzana mama olekana te mama eza Kapash omoni hamburger omoni avion mama hamburger avion oui oyebene oza biloko wana mpe pourquoi omoni batamukidi bayebake bokaniselaka baninga mabe pamba ntango tokendaka na basimetière tout est vanité toke malembe soki ndenge tozwaka invitation ya ndeko William ezalaki en ordre tozangaki mpe mbongo te oyebi batemite mabe ezalaki kuna soki tokendaki naninga atikala kuna ocomprendre yango turuka tobeti na biso tozongi po bamona exemple ngai nake nakimi te na baliki baki nanga nazongi awa nazongi esalinga nini ebakisi nga nini elongoli nini eno bosalaki avant bokende yango wapi toyini na biso mpe bino te tomoni na biso mpe bosala mpe kaka mpe bien bopexe biso kaka tanto badepense eleke ebele mais oyebi ke tosala perte ya makasi na nga koraisonnan te olobi bien perte tosala wana bambongo nyonso okosota terrain kote kuna posaka mwasi ya moto ya makasi olela na te mpe nani nalela te aboniko yokutu mwasi olela te naoloba nokretala kapashi naoloba makambo moko ni contre ni pour tomela bombe ya difficulté mbongo toperde oyebi okutu yo mai nalobaka eza te na période ya kongo ya difficulté oyo na corona mbongo eza te me tobimisa na bato bokoma bamoni yango ko mais bakomplika biso tomelangi yango comme si rien n'était mikana tokenda pembeni kofuta na leta wapi sa mais so tokangi na tout na mbongo bagence yo oyebi yo combien na mbongo kosalisa yo oyebi naoloba nopolele tala okosomba mpe kechi de Europe mpe kechi eye otomba mpe te mutasolo ye mais tosakrifie yango na pamba tolela mpe te mais toleka chaque jour na te fe pourquoi alobi boye misuga naoloba clair Kapash conseil gratuit na te ya motu nyonso naoloba ni parti pris ndeko na nga nalingaka motu tout oyo asalaka théâtre oyo aza pasteur oyo aza musicien oyo aza chroniqueuse oyo aza kingandi balobi ifale kanda lela te c'est vrai ben oui mabe babilité ya sali mabe fala lela te vraiment pourquoi alobi boye en tout cas te amona mobali te aza na art na ye na nzoto oyi mpoka na biboye Kapashi napesa conseil sérieux ti olekaka na tv eyindi benganga ta na pembeni nde nasalaka na mikili Kapashi eske nasalaka émission nabwaka ke botala te nabengi pire Kapashi pourquoi bike Kapashi aza yanga tala naexplike toutes les conditions naza ome tala bandekoloka Eric Manzaka Marco Loko na ndenge afote bapapa Emmanuel tala nasala publicité te Kapashi napesa conseil te fois ozomona archive etikalaka libela okokoma na niveau boye komi kotala nini nalobaka avant nzala tongelo biso bilobaloba toyebi fe te ndenge kobota te naoloba ngo par amour namonaka mingi bato ya théâtre naoloba namona bato ya batéâtre mwa maladi mwa difficulté tv babola nyonso batondi kisasa basunga bango na nani Kapashi yo témoin basala biso bacoup d'état mbongo ekende ebele emission nini tosala to baki tala kutu tobebisi mbongo ebele tobeta lisola mbongo te tobaka toza na regret ndenge basala biso bapeme monte ya mbongo boyeba te ti lelo ezala $1000 2500 tobeta te me mbongo ekenda koma toyebi ke makasi na nzoto eza lelo lobi te ekosimba mpo tala na nga eza confie na nzambe naolobela oko par amour namona batata ebele bazanga bomengo Kapashi mama ebele tina te me bana basi ya lopango na bafrère na quartier babangaka lopango wana meza eloko ya malonga te autorité ya papa na mama epesa ndako kilo comment tata azanga mutuka me na quartier bato mosusu bakandako étage ava batina likambo ya quartier babenga papa wana otali atambolaka makonini valeur ya kopesa vi na ye dignité azanga mbongo epesi ye kilo na vi okozala na mbongo komi pepele bilela lela soki eleki ata bamono na jipe alongaa na bilela lelo
alongana muta passe nazolo ba on a avertissement sérieux na lingaka te mutu na yebi to na yokaka et bêtiser je te dis avec amour na kozala ni contre côté mutu so bonga nga na ko ina mutu abetselinga cop na ko éviter mais na ko inoter po ozai kela manzana na ko linga po ozai kela manzana na ko salo mabe te mais na ko éviter po na période na tension za likolo to za musika et simi tozo tozongi po nga so ina boy batu na ko so cop pa ya nani c'est ça éviter cop tambola kana baboka batu na oloba na yo anja ko kita ta pesa relation tika boy na oloba no clair coopérer na mututu o moni clair tende éviter mais na vie ko sala ka loko moko te capable oyo za ba wolola yo ba finga ba mono bisenga senga dignité ko ba fwa kango te c'est important maman na pesa conseil sérieux vraiment Congo les kanga na mbongo maintenant to kuta kwa dignité nango yebite ko na baka na feke kengi Congo les kana 50 jeep Congo za ba poto no 100 millions ba milliardaire maintenant to hôtel mo na ke valeur nangeza po na dépendra na odi na vivre na bateau na tei matea oya yo kinde na kutangi kwana na ndena yebisio pam nini maloboloba naza na batukutu babenge babi pasa okotsa biso nyongo naza na ngola naza na poto naza wapi soki nakoma boye grâce na yo zela mokolo ma boma koselo dim nazwaka ba unité capable na babeto diflater nazozwa ba retour moko na kofanda yo yebia ngami boma na tala bwe na yoka na zonga makambo no bakatuka na sekaka me okotsa nga frère mo kapsingani naza ku na même ko tcha moi 6e na koka kokate mais na yoka yo na longola cop na bima na retu ça fille mo ka benga ngalo papa na zaka soni na utana libala mutambongo na kweya na ko tika na basa $50 pona kopre na kisoni na landa tolia pete mbana mbana na bima na chami kate na kona biso na zonga le simba famille na ba bimisanga mabe pona kabola na komaki pia ka batu na kabela ba yembela nga nzemba liya ya licho ya makasi mokili ka bato pesa ki alo bana yo capable c'est que ça va tout contrôler garde ambano mkwana nini komema mtu nyoso sheote je m'attends na même raté ata nani fanda nye OK keba na boboto je te dis avec amour boboto kolo mokile kotsa mabela fa ya solo oh bolingo ndeko si so valeur OK kezo kanto c'est loko na bolingo nzonga ndem tozwa ko tala zo ka piège mienza kapasha kabenenga alala kandawa tala maka nazwa ngona kala ukina za wapi na mbinza na wapi est-ce que commune ni soko la loko lota te c'est ça commune ni soko mbetu ni soko mateli yoko nimba te c'est ça ndena kama kabino biloko ni na nzungu nini ndoko tonda te makam na bino est-ce que pourquoi bolingi ba vie privée ya ba yango moni na vie nazo zongela kapash bomba yo koleka tu nazo bano polele somo papa na vie ozomona to linga mate ba muke balingaka yo abasata mibale la plupart yo ye andoki yango ne seki vina ngamo na fani kapash yo kanga bi nazo landa papa nabi kaliki ni na kosala oza 2022 buso bana chepembe o juste ngapenza pona selo lokwa baningeza ni or ko sala eloko lokwa baningeza kundola na mecho yo yebi OK mecho yo yebi travailler yango na leo et le bas OK chaque jour les dimanche té mais chaque jour les aka jour OK chaque jour aux ayo mais chaque jour la mkandenge moko té attention na lobani nazolanda papa siko on comprendre que mukolo la muka bien de comme na poka février mukolo mona ko zana courage té njo ngande courage ma mukolo mwana kopa ngo fonde bimisi mbongo mukolo mwana kopa ngo frende mavwanga kisasa na loba no polele muto ko kendo taina ba duti ndem to pesa mbongo olobi yango ko bonga matanga to na bila manjo ko ndem to ko ye na bité so comprendre yango moni ngana pesa 2022 il faut ko ko tambola avant tia impact che kaka muto kendo tala nazo kende remboursement nini ofele za soute intérêt na pesa bitambola tamba na fana na zela mais fufuna tala na damena tonda na la mama ofele za te ngata nazo kengela muta malade in hôpital osilisi fufula bi nazo nginda ndao comment belo si sa fufu mobile alaka dema kwiti tona makwiti osanzi na train fufu naona yange komi bonus maana kene ndaku ezate na okengele cha ulikuwa kufa yo ate yo osisi fufu ke yo na okengela yo o vide badi
Oh, boni boy. Mboko pe batikela muta maladi fo yondo simba. Soki azosanga ka. Omesho kali asandi. Wa tika siko nozokoso kwa totala na kena beti nango. Oya ngati po. Na comme siko porte parole. Ata lobi te muto ka otala biso. Lelo asengi mikila. Na komi honorable na konta mutamala na maladi. Alobi nini botungisa ete ngam na zana ya tsenga de pito tongo. Alobi lelo mikila. Ele kabepisi. O comprendre ngo? Voilà mbango seigneur ko bouillon. Njoka nde bu nange pesi ko na make bonne déjà. Wana ye muke muke na simbele carton. Ko pepula. Fo docteur aloba olingie mingi. Oye makamazo tika. Na Congo pasi misala ezate nzala na nzala mais okuta bonne. Deux trophées chaque jour. Maman, faut yeba Congo. Na lo makambo eza sérieux. Comment ni vie? Conseil gratuit. Ouais. Na pasi yokanga. Mwana tokenda. Kombo yo sala ndeso pesa relation. Makasi. Na ndeso so comprendre. Et là disanga sunzala. Soko zaki na kombo te di papa. Oyebi. Ke bana muto ya monyo na kombo kapache. Azo sala kaneti ke. Aminiser. Yo yebi. E prend le bibo. Na kisasa. Yana ba patron mususu obengi ete. Yemo ka bengi yo. Oyo komi abando selo minene o sengi ete. Jamais kotika kosengo nyaso kuta na ye. Elo ka bengelo na yebite. Publicité nini tomate yo ka kito nini. Moko kama bandi minene. Ebele surtout la kisasa. So tu na au juste peine. Yana ba patron ebele bana kisasa. Bana opepele. Bana manière. Yamo na ngakundo tala ta moko te. Ozo kanga yo ayoka. Na zaka clair. Oazaka frère na kosolo na yo tala. Tapache na ko mona Congo. RDC ça plus mauvais que Zamba. Tikaboy. Dimanga. Alors on dimanga lelo te. Tikaboy pasta. RDC ça plus mauvais que ça. Zamba. Zamba so zo kende tous les nyamazaka na mitif. Mais ça na milieu muso ko tala talibete. Akena e. Oaza mutu. Ana nzala. Mais o amutu. Na kolele ni. Te Lyon. Ma abikisi yo. Na yebisio na mwana ba documentaire. Nguma penda tala ko so muto ko mela bébé. Ma doublé bébé akena ndoko kangi soso. Na ko mela bébé to nelbe na l'équipe pourquoi sensation wana. OK. Bolamu ya mawa ya kuike na oloba no clair. Et yana ba nyama mususu ko kuta na ebo fa kimayo. OK. O alia kabatu. Soka nyo se batindi ye. Ba soka kuta na yo au cas où penda lukinza le sendo bimi victime. OK. Mais pamba basaki loko wana te. Nini salaka? Ba yebi ki yo isa ba kuna biso te to liaka oyo mezara. OK. Na boy na oloba no fait même na Zamba. Ba nyama muso mona kana mona mbolo Lyon. Akanyi mbolo kwa muke. Kwa lia ya zotala ti ya no basundola ke. OK. Na liaka me oyo to za bébé zonga ba meso mabelo sana no moi. Mwana. Bobo to nyame uti wa pa kene église te. C'est ça. Mais awa na Congo. Oye bate waka fo mutu. Makasi. Soko yebite ba kote na konta bato ba goigoy ba boya koluka. Soko bandi ko soro ba prier yo. Bayena kifiti. Ko kumisa koluka ko yeba tout le technique de guerre bon ba finir buto makasi. To comprendre pas. Toko ya. Toko sala boy. Wa. Congo balinga eloko malamu te. Soko yebi po sunga mo bebisi. Oya bebisi kana ba betra ke maboko ba so ko sa ko pesa conseil njo kana pa ba fina. Na lo bana yo. Tala makamna tena tefe. Courant de kota kala, so na commune nini. Ba singa câble. Ba fandela, ba tika na ba camion ko sa misala e fanda. Tozo ko c'est la paye linga paye te. Oya en tout cas. Oyebi pena papa. Na yo ki mawa. Commune na yo moko congolais. Oza mwana mboka, ngana za na mbinza, na za na lemba na kisenzo. So ngba bongisa commune mo katana maluka, takutu maluku te. O Mwanda. Ezaka pari ya Congo. O sepela kaka. Koma yo za responsable ya makambo wana. Ondimi oliaka mbongo ya musalami oboya kopesa sengo baninga bazana pasi na biloko nyonso tu eye balati lopango yango ba jeep ata 15 ebeti ata ba 2 ans tala bakable courant Tapache o batia bakotia penda bakomi bango balobana yango ntango nayoki boye na bitala congolais motema ne place efani même satana kosala makambo oyo baboyi na kozwa nente so comprendre namonaki papa moi biloko wana tu ezolakisa état d'âme ya RDC bato ba mitema mabe et puis ba oyo ba pesa ki ordre ya ko keno sasa misala wana bango pe baba goigoi wana suivi te ko landela mama eloko na Congo suivez ça te même mokonzi akoka kenda ko essayer ye moko ah boniko
Oh mboka nini? Ah, on a vu le solo. Ah bisi yo. Bakumba kete. Bakumba kete. Ah, ya solo. Tala. Omoninga na bella Kapache. Na kena hôpital makam na mono ndimaki. Tika boy. Je te dis avec amour. O Kapache. Ngaba boya ko yamba ngai. Ya solo. Ba lui fona pesa $50. Tika boy. Na yaki na $20 na pesa ki na beta makalo ko douter. On a tango galéré. Oh Kapache. Alors ban histoire vrai. O mona film. O koyi ko kufa ya kotala na Congo likola $50. Mais ba ki se fandi ba zo zela soki nanya ya. Hôpital pesa na batute. Ka wana yeka unique. Malade ba kutinga na ngobo résoudre nga. Bo sala ba ko pesa mbongo. Na fi ya mutu. Na bombongo boponi mbongo boboyi batu. Mais dimanche boki église bo pe ba kenza mta pesa nga kopo na sala. Kapache makambo eza na RDC. Na oloba na yo kotika ko ndimanga te. Bibemba oso mwana bazokufa Kapache mawa. Yango ta bazotie ba yeke longwa na esprit oza nango. Ozo ye balobi na ote. Quand la fille connaît ton maquillage na maeza. C'est ça. Elle on a ça des ça so danger ya te ya mwana ya mwasi. On va ko résoudre pour Congo ba na gentillesse kana munoko. Era ati batala. Basala te. Au mona penda na ebisi su camarade nanga. On a personne ba